Voilà, la famille. Dans le bien, toi na poto. Ok? Toi na Congo te. Pesi bien non bambote. Toi na poto, toi na Congo te. Est-ce que ba Congolais, boyebi définition ya veuve? Boyebi définition ya veuve? Nani aza veuve? Hein, ba Congolais? Eza pasi na mawa. Na yo journaliste so ya Congo mokili, soki mokili. Ya. Na kanisa kozala na mwa mayele muke. Yongo bana mibali nyonso oyo apoto bolata ba pantalon, nzo bokoma mino bazoba. Do ba jango ta baloba ke na sami mokili tanga lobi ba jani baze belé. Ya solo baze belé. Do bino nyonso bokendeke pa bokei pa ya komona soki soki nani wana soki ambassadeur. Do bino so bajani. Do mwana wana mwasi wana ndoki la sorcière la brine azo dominer bino nyonso. Oh. Comment boko benga la veuve ya Jani na ndenge nini bandeko nanga ebandeli wapi babala na te abota pe azape na zemi abota pe mwana na mobali mususu alobi yemoko audio ezali asololi na Irene ke basi bakabwana azwaki ye kaka parce que azanga ke sika kovanda ale bozoke ne ko présenter ye veuve ya Jani poni ko saboter muninga boy même na akufi boli ko pesa ye respecter wona za ko manquer respect na regretter c'est tout le surtout molai ozo pesa ngai kanda tato molai oyo atiki mwasi na poto te. Boko ko présenter ta maman bana na ye bozo présenter veuve allez bazo enveloppe ba pesa e ya ba veuve take bana ya Jani a sali boye bana Jani na Congo moye ba survivre ezate moye ba sepela ke bazana papa ezate poni boliki ko laksa mwasi wana teke asali mabe peuple congolais. Oh mais non. Pourquoi bozo kata biso ba pongi boy to ya na bambetu mais to mona ba vidéo boy zo pesa biso ba vertige. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Ba mibali ya ba Congolais. Qu'est-ce que comprendre te? Azo mérité te, azo kashine atie, a bambi eloko, azo mi bomba. Azo mérité place à veuve te quand même. Azo mérité en gote. Donc nyonso tu oya sali Jani binonde merci bo pesa Jani yango wana Jani place azaza ne sengo na binote akaze ko boko bundela ye boko lobela ye boko salele bien donc oyo bozo sala Jani yango binonde so boko na boko mika bomo na kaka mbongo lokoso. Comment une femme vraiment moi si moko a dominé binonde so mibali ebele bongo bozo memela ye pourquoi asa veuve na yete. Wapi acte ni na mariage babalaki soka zaki veuve na ye poni ni Janyanga akufi sans papier poni Janyanga akufi atikali komona taki sasa ta zonga. Ah quand même les Congolais bo raisonner boza quand même na place na sika batu quand même hein. Ah oche ba lok se bele milayo kanisa mutu mayele moko boy nzoka nde buzoba na buzoba bozana ngo bozo banga la brine azali veuve te. Il faut même ça ngara zalawana présence des parce que mobile ya kufi na kachanda kunae on ba non c'est la maman de ses enfants c'est tout pour na représenter mais ça veuve na été abala la brine te ata un likuta ba pesa te loko moko te na ye moko pe la brine azoko mipakola litu botutu ya ki veuve. Ah en tout cas pinda ba Congolais nde bokoma ba manike ba zebele penza Yango no mona mitu na bino koma kaka deng. O koma kaka mutu lokola manike lata ki veuve babia ale yo polingo lata. Yango so mobile azaka star atabala ki ote olati no ka ki veuve. Eh en tout cas non. Les Congolais moi non. Moi je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Désolé. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas d'accord na binoté. Je n'accepte pas ça. C'est quoi ça? Je suis vraiment non. Eh, obi kenga na ko contacter na mwana mobali mo te na kacha poto na ko compter na bino soute désolé bino nyoso boya na poto nzo kande bokomo yango na bokomi na bino ka ba pedulati
au moins ka mwana mobali tala mwana mobali oyo soki na mona ka epenza ke ozo mona ki mobali malgré longi pesa nango kitoko te dudu mais nzoka nde azana epedula eza pasi nazo epesa bino. Ça c'est quel pays? Congo ko bonga mu colonie. Mutaza veuve te, azo mérité yango te. Même kuta zala ki veuve, même soki kutu janya bala ki ata na coutumier, mazo mérité yango te. Na pasi o asadi jani, janya kufi na douleur. Janya kufi na douleur les jours avant kufa, ba soignisiye. Mwana mwasi wana soignisiye. Na moi nangwa piqué crise akufi. Allez mwana mwasi ndengwana bozo mema e pa ambassadeur. Parce que l'ambassadeur bango so batama boma batinda bango. Parce que moi, la danoise, je suis l'ambassadrice. Je dois aussi regarder les réseaux sociaux. Je voulais dire non. Ba bokore ko yamba ete. Boyebi pasi ni bozo pesa mama Jani. Boyebi pasi ni bozo pesa ba parents ya Jani, bande kwa Jani de bo yambie ka ndengwana. Boyebi choc ni bo pesi ba mama na e. Congolais bo changer ko? Ah non, non, non. On doit révolutionner ou quoi? Hein? Moi, vraiment, je ne sais pas. Cette fille-là, n'a pas été na fina ta kingo sona sala indene. Oh, pour les besoins de la famille à Jani Boy. Balobi balingi ete. Est-ce que bino bokomi bande ko ya na penda na sia tout le pendo zawana o leki ko tuna mission. O lobi ke nazo sala tuna la kisa Jani ke moi si wana lingi ete. Ozo ke ne ko accepter. Hein? Ah, donc, boya kaka kocha ba mino kwa pamba devant ba mikonzi bokomi kolenga lenga. Eloko ni ya kolenga eza wana pa ambassadeur. Eloko ni pour ne pas présenter que mama bana na ye akufangi na ndaku na epweba. Aza mama bana na aza veuve na ete abalela ki wapi. Soka abala ki lelo jana nga kufa na mukanda bwa msusu azana bozoko saka batu. Azana mukanda aikokai kosana mukanda ngote. Azana mukanda te. 16 ans tu dois avoir déjà au kofo ça oza diana 10 ans. Moutou avant 16 ans en France, faut à 10 ans na à cause na ba mikanda nyangala te. Ba benga na le lo ba sale boy, ba mobali wana yeseke okomona na butu, bomona ki angote. Bomoni angote. Babuzoba na bosala ngo na France en Londres ngai lekate angeto ta la place nya ngai leka kena bino et puis boki bolongoli maxi bolongoli bana basi na groupe wana pourquoi bokeka mibali na mibali groupe wana ezaki formé maxi azaki na kati meta zalaki na kati bolongoli bango poani boke kuna pa ambassadeur bokeka bino mibali divorce molai na siatula pourquoi et bongo bino yo divorce molai na siatula bino bondo tambola na Jani. Bondo tambola na Jani, mwana banda tambola na mwana muke wana. Pourquoi bozo écarter na groupe? Bozo écarter pourquoi? Peuple congolais, il y a toujours de l'injustice. Place yo so bozaka injustice, place yo so bozali malhonnêteté, place yo so bozali ki moyibi, place yo so bozali ki ndoki. Boa peuple moko maudit. Boa normalité. Nabe loka mukie kaka organisation Jani bozo kokangote. Faut que ne code ça la sorcière oya bomiye. Maman na ya lingi ete mama Jani ba lingi mona mwasi wana te bande kone ba lingi ete pourquoi beaucoup associer na makamba Jani beaucoup associer pourquoi mama Denise asa simbi makambo akenda kende te kore ko kende pour ce que bozo associer pourquoi moi je vous comprends pas papier nini bon l'exception papier nini on de to monaka ke fali abalanaki na mwasi ne o msusu wana kombe kimingana niki bon l'exception papier bon l'exception livre wana bozana wana France place batie kombo na bango mibale ceux qui livre na bino familia biso tozala biso na biloko wana te bon la kisabiso ceux qui zali ceux qui penza bo benge veve bon la kisabiso ngo aya ko publier ngo ndoki ya mwasi na bino ba mibali mo bazo ande bolata ba pantalon bokoma bino no so ba pedula yango makambo na bino etambola te bon mona bino mibali nzoka nde bo abasi makambo sali yango bolongoli maxi bolongoli bana basi parce que boyebi ke basi so ba yaki ba ngeto beta mwana mwasi wana boyebi kanda so pesa batute telle famille munene ne bazolela ti lelo ale bozo so ayebo ke leksa ebilili eleka mama na ya mona ende wana na babilili wana boyebi shock ni bozo pesa mama ya mowe. Ah non 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 la sepel na binote. Bo sala mbangu kongo ngo pe kende bakunda epe a sonam to pema parce que makambo zoba oso bo continuer nango bo ando pesa biso kanda to andoleka to fingi bino e komisu makaka diaka. En tout cas botika malamu bye bye.